Bonjour la famille, bienvenue sur Masolo Kimbang TV. Suivez-nous sur YouTube et tapez Masolo Kimbang TV. Yokak pambate yono zali nzambe. Yaka yomoko zalakati na biso opesa biso liloba na yo to yoka to bomba to sale la pete na mukona suka to zwa lobiko kimya mapambo to sengi okombo ya tata mwana pe tata mulimo santu amen. Na kombo ya tata mwana pe tata mulimo santu na kanisi biso nyonso to yebi malamu circonstance o esangisi biso natina le 12 octobre ezali date moko ezana double événement. D'abord bokabwani ya nzoto na molimo ya tata molimo santu pe mbotama ya tata molimo santu tata Simon Kimbangu Kiangani ezali fait spirituel oyo na yona ngai moto akoki kokota na mozindo akoyeba likambo wana azali te sauf soki bango moko ba inspiré yo mais lokola balingi biso yango bapesi biso opportunité po ete toya tokumisaka tosanzolaka bango po à travers kosepelisa oyo tokosalela bango po ete basepela nde bakoyokela biso mawa. Na tongo ya lelo totangi na mikanda mibale na 12 préceptes ya lingomba. Mukanda ya liboso totangi Exode. Pourquoi Exode? Pona nini? Pona nini mobeko? E nini esalaki ete nzambe ya kopesa bato mobeko? Parce que mobeko ezali une expression sainte de la volonté de Dieu. Et mabe ezali concept négatif, c'est-à-dire le contraire de la loi. Lokola topona mina nzambe, il faut apesa biso mibeko pour toyeba volonté na yeto sale la poto bikisama. C'est ça le but de la loi. Ban Israël bakotaki bakotaki na Égypte, ce sont des Hébreux. Tango bakoti na Égypte ndenge nzamba alobelaka bango bakoti basali 400 ans au lieu de 430 ans au lieu de 400 ans. Na nini? Pambate nzambe abandaki kobongisa Moïse. Pourquoi 30 ans likolo ezalaki erreur par chemise c'était ezalaki erreur ya ba scribe to ba écrivain mais ezalaki volonté ya nzambe pona ko préparer Moïse. Pambate Moïse nde mutu nzambe atiaki po ete akoka kobimisa bana Israël 4 na boumbu. Bo pona mezali kambo ya mukete. Mais tala na kati na bana Israël mutu yango nzambe azo préparer azali kokoma. Azokoka koloba te. Mais nzambe alobi à travers yo nde bana Israël bakobima na Égypte. Moto ya yebi koloba te. Mais bato ba yebi koloba o bazalaki na langage facile bazalaki belé. Pourquoi Moïse? Mais Moïse pas yebi nzambe ngana okokate. D'abord na yebi koloba te. Pona moto mususu ata Aaron alobi te ye akozala interprète yo ndenga na poni. Mais pour ban Israël baya ko yoka message ya nzambe nzamba yebisi Moïse Moïse sikoyo akakatani na kokokoma Aaron ayoki a transmettre mais loko nini esalaki ete nzambe apona kaka Moïse na kokokoma na ye wana po ete nzambe asala kaka na kati ya moto ya lingi na bato nyonso te na mutu oyo ye alingi asepeli na ye nde asali kati na ye. Ce n'est pas n'importe qui. Yango wana mibeko soki ezali kati na biso toyeba malamu ete po elungola biso na boumbu ya Satana. Po elungola biso na boumbu ya Satana. Po Satana alingaka te moto atosa mibeko. Moto oyo azotosa mobeko
azali mongonyo ya Satan. Soko zotosa mibeko na Nzambe, yo azali mongunya na ye, ennemi na ye, pamba te asepelaka te moto atosa mibeko. Bato nyonso babuka mibeko po balanda ye, nzokande bato nyonso baponama mpona lifelo te. Eto yeba malamu ete lifelo lokola esalema na Nzambe, bato nyonso bakokota pe lola te. Po soki lifelo esalemaka na mutu to na Satan, me bato nyonso bakokota kuna te, po Nzambe akozwa décision. Me lokola esalema na Nzambe, biso nyonso tokokota kuna te, baponami. Ba oyo bazo tosa mibeko na Nzambe, ba bazo sale la volonté na Nzambe, ba oyo babongwani, batiki mabe, ba yokeli Nzambe pe basali mayaza na ngoposa. Alors kondima na yo, kondima na ngai, kondima na biso, il faut ezala fondé na makambo misato, les trois piliers de la foi, la grâce, la volonté libre et la raison. Grâce ndenge Nzambe aye, alati nzoto aye pa na biso, azali komona biso, azali kote ya biso, ezali ngolu munene. Maintenant mutu oyo amoni Nzambe, akomi amoni ngolu na Nzambe, il faut azala na volonté yango wana bomona ki bakoko na biso, tango bamoni likambo munene na tata kimbango, volonté pesami bazo banga lisusu liwate. Le sang des martyrs est devenu aujourd'hui la sémence de l'église. Pasi ya bakoko na biso, mayo oyo bakoko na biso bamona, tango bamoni ngolu na Nzambe, volonté et monani, yango wana notre foi a trois piliers: la grâce, la volonté libre et la raison. Raison nini baki kozala kondima liwa ndenge biso tozali to vandi biso nyonso boye. Soki balobi ba oyo balingi pasi moki ma okiangani, ale bovanda bazona minduki babeta bino. Soki ka to moni ba soda bakoti awa na yebite ba porte soki kozala ndenge nini. E bango wana bazoya, me bakoko na biso bandima. Bandima. C'est pourquoi le sang des martyrs est devenu aujourd'hui la sémence de l'église. Yo ngai biso bana tata Simon Kimbang, ya solo tondime lié, kondime la tata Kimbang, ezate na munoko, mais na kati na mutema na yo, parce qu'au sein de l'église, nous avons deux équipes, mais même Evarez. Na kati na lingomba, toza bikipe mibale, mais Evarez moko, okopesa passe na nani po atia bina kanini. D'où il faut tout ça maïtata Kimbanga zolo banabiso. Faut tout ça la yango. Papa Simon Kimbango kiangai, ba conseiller na ye, ba zote ya biso butu moi. Mais pour tout ça la oyo ezali posa na bango, eza pasi mingi na biso. Nzokande eza ngolu munene. Eza ngolu munene. Oyo ezali œuvre moko ewuti na lola. Œuvre moko Nzambe abongiseli biso. Yango wana toyebaka malamu ete il y a ce qu'on appelle la grande différence entre l'œuvre d'un Dieu incarné et celle d'une personne utilisée par Dieu. Nzambe soka latin zoto, Nzambe soka latin zoto, soka latin zoto, azaka na dépendance spiritualité. Mais quelqu'un que Dieu utilise a ce qu'on appelle la dépendance spirituelle, c'est-à-dire motoana zo dépendre na Nzambe. Mais Nzambe soka latin zoto, il peut changer même la nature. C'est pourquoi bon mona kitango Nzambe a utilisé Josué. Josué a zo senga na Nzambe atel misamoi, mais tata Kimbanga atel misimoi. Et muto yo Nzambe a utilisé soka akufi akei. Okomona yete. Mais tata Kimbanga depuis 51, til là sa apparition, petoza na yelongo. Œuvre oyo ezali Nzambe ye moko nda ye na yango. Yango towe kotanga na Matthieu. Kolo Yesu na Bayuda. Tanga ye na Bayuda. Atei bango bazo yokela yete. Bazo tosa maya za na ngo posa te. Posa na bango kutu likambo wana ekufa. Likambo ya tata Nzambe ekufa. Ndenge ba mususu kati na biso
tokanisaka lokola likambo ekokufa à jamais. Et mituna mususu ba question mususu tozalaka nango na mitema na biso, est-ce que kozala ndenge ni nzamba yebi? Et si quand yozo kanisa wana yondo suki, vous jouez un rôle primordial. Vous êtes illimité quelque part. Mais nzambe azo yeba oyeko ya pambate azali nyonso. Yebi nyonso. Kolo Yesu ayebisi bayuda nini? Nesika totangi nako lungola bokonzi oyo awa nako tinda yango na esika mususu esika okende ko botela mbuma e likambo yango elongwa kibanda mukolonini tango bakangi kolo Yesu bazoke na ye na ngoma ya Golgotha bamoni un certain noir oyo babengi Simon de Cyrène kolo Yesu azui ekulus apesi na ye, c'est la remise et reprise. Oh, likambo yela kibiso. Mais bane kozela mukolo. C'est pourquoi l'Ovixon Staley Diego Kao. Tango ba mone étoile. Et yen Afrique yango bayaki au découverte embouchée du fleuve Congo. Et en 1885, ba koti conférence de Berlin pour être ba Cabo Lambo Afrique. Et 1887, Papa Simon Kimbanga Botami. Fin ya traite négrière. Pourquoi tata Kimbango kati na biso? C'est parce que kolo Yesu alakaki. Et le kolo royaume lungwe yé pa na biso. C'est pourquoi kolo Yesu alobaki quelque part. J'ai bâti mon église. Futur et lointain. Et déjà là, et pas encore. Mais ce qui bato baso mona été, kolo Yesu alobaki akoya na mapata. Mais kolo Yesu bazolo babotami. Mais tant alobaki ete, je bâtirai mon église. Tant akoya kotonga lingomba. Pour asala nini? Pour bato batiyama. Alors il faut d'abord atonga lingomba na ye. C'est pourquoi bon monaka l'église qui mongise balobini église de Jésus-Christ sur la terre par son envoyé spécial Papa Simon Kimba, église de Jésus-Christ. Et Jésus-Christ Papa Dialungana Kianga. C'est pourquoi bon monaki lokola lingomba ezaya ye. Conseil communique des églises, Papa Diangena Lobi, Bokene Mouta signé. Mais lui, le chef spirituel. Mikanda, ezala fuka ya bundu, ezala mikanda nyonso, o ezako tambu sabiso na kati na lingomba, écrit par Papa Dialunga na Kianga. Pona nini lingomba na ye. Siko oyo kolo lingomba lobi, yo salelite abatela kayokaka. Abomba kayokaka. Yango tomoni bato lokola baboya ke kotosa Papa Dialunga na Kiangani. Nozo mona lelo Papa Simon Kimba Kiangani telemi, Papa ba conseil ba telemi, bambuta ba telemi. Toyoke la batata na biso, wete bangonde baza kotambusa biso. Bangonde ba yebe sika tozo kende. Bolandanga aveuglement. Toyaka lokutaka no moko Papa Simon Kimba Kiangani. Ayebisi biso kuna bino nyonso simanangai. Yangwana batata na ba maman. Le but ou le point le plus important de notre évangile est de connaître le vrai Dieu et faire sa volonté. Point barre. Yeban Nzambe na solo, sale la volonté na ye okobiki sama. Kolo Yesu aye na royaume. Aye na kibukonzi na Nzambe. Amemeli biso bato mwindo. Maintenant ba mindele ba monike moto mwindo hawa moyete yango ba pesi ba musu ba mbongo ba créer ba mangomba ya ndenge na ndenge pona ko ambrier biso horto zana likamunene. Matthieu 24 chapitre 24 verset 28. Et sika ebembe wana kolo Yesu tango bazo tuna ye mais olobi okoya okozala mais pesa bisika nini okozala et sika ebembe lali nde ba vutour bakokuta naka. Tala likamunene tozana ngombe tozo yebate. Kimbongiste zala fier. Et na kati na bolingo mbeko pe misala. Tosa mayen tata mole musanto azakolo bana biso. Mususu azate. C'est pourquoi tolobaki awe il y a une grande différence entre l'œuvre de Dieu incarnée et celle d'une personne utilisée par Dieu. Nzambe soki
a utilisé mutu. Mutu wana azalaka na dépendance spirituelle. Azo dépendre na nzambe. Mais nzambe soka lati nzoto. Moza ko juger azate. Tala na histoire de l'humanité. Nous avons que 2 personnes. Jésus ndatambola ki likolo ya mai. À part Jésus, Papa Simon Kimbangu. Et Papa Simon Kimbangu bakangiye. Kuna bakangi Kimbangu. Kuna bakangi Kimbangu. Kuna bakangi Kimbangu. Bazui bayeko tala bazandenge moko. Batuni. Nani le vrai Kimbangu wao? Bango nyoso batombole misaka. Ambo? Mindele bazalaki na problème. Et bayebi. Vrai Kimbangu azawa bango nyoso batombole misaka. Bazui bango batie na boloko bakangi bako funga Kimbangu moko. Tala eloko ya ndenge wana. Le surnaturel est le supérieur de la métaphysique. Toyeba malamu lingombo yo eza ewuti na likolo eza ya nzambe to sale la posa na ye po ete to bikisama to suksi boyo kombo atata mwana peta ta molimo santo. Chasse lolongo kombo ake alema dole dake dai lolongo lake achama la keto ko achama lolongo to shamba mada lushilone to dimania kolo aso hona dimania sana to chela kolo to komekela melemba kele to shimbe malukolo na dai kanga dole lo wolo alotompola ponjo. Amen. Le lonandimi
delelio yaka Usanga Baini batale mi pezali nanga Usana mambo babo manga Zambi yaka Pete obu bilanga Baini batale mi pezali nanga Usana mambo babo manga Zambi yaka Pete obu bilanga Mutupe moinga inatuliza mingi Suluka inazalikinyari Zambe na delelio yaka Usanga Baini batele mi pezali nanga Usana mambo babo manga Zambe yaka Pete obu bilanga Baini batele mi pezali nanga Usana mambo babo manga Zambi yaka Pete obu bilanga Mutupe moinga inatuliza mingi Suluka inazalikinyari Zambe na delelio yaka Usanga Baini batele mi pezali nanga Usana mambo babo manga Zambi yaka Pete obu bilanga Baini batele mi pezali nanga Usana mambo babo manga Zambi yaka Pete obu bilanga Pesangai Makasina yopeke na loga Pesangai Boluna yopeke na loga Sana mwana Mutupe mamozi Mutupe lelia Ona muzika ya nakwe Uyana yanga sisame Pesangai kuyelo Wetenga inamatelo Uyana yanga sisame Pesangai kuyelo Wetenga inamatelo Pesangai Makasina yopeke na loga Pesangai Boluna yopeke na loga Sana mwana Mutupe mamozi Mutupe lelia Ona muzika ya nakwe Uyana yanga sisame Pesangai kuyelo Wetenga inamatelo Uyana yanga sisame Pesangai kuyelo Wetenga inamatelo Pesangai Makasina yopeke na loga Pesangai Boluna yopeke na loga Sana mwana Mutupe mamozi Mutupe lelia Ona muzika ya nakwe Uyana yanga sisame Pesangai kuyelo Wetenga inamatelo Uyana yanga sisame Pesangai kuyelo Wetenga inamatelo Bato kipe bato ya motema yalikunya Masala bango 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 Masali kosala na kaputu peza mozulika Kapanda kwa banango Waliku kusuziase Sari saya kusugina Kata kotenda Kero watika maizane Saya salu Sala mobateli na kaya libela Zambe Sari saya kusugina Kata kotenda Kero watika maizane Saya salu Sala mobateli na kaya libela Bando kipe bato ya motema yalikunya Masala bango 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 Masali kosala na kabutu peza mozulika Kapanda kwa banango Waliku kusuziase Sari saya kusugina Kata kotenda Kero watika maizane Saya salu Sala mobateli na kaya libela Zambe Sari saya kusugina Kata kotenda Kero watika maizane Saya salu Sala
mobateli na ngai ya libela bandoki mpe bato yo motema ya likunya kosala bango baloboko bazali kosala na kaputu mpe na moi kaka mpona kombananga baleli kosukiso ngai nzambe ezala mosuki na ngai tata kimango batika ngai te zala nkolo zala mobateli na ngai ya libela nzambe ezala mosuki na ngai tata kimango batika ngai te zala nkolo zala mobateli na ngai ya libela ekolo zala mosuki na ngai
Bona
moi ngai natungisa misolo ngai nazangi kimia Nzambe nabeleli oyaka osunganga baini batelemi pembeni langa mosana bango babomanga Nzambe yaka wete obundelanga baini batelemi pembeni langa mosana bango babomanga Nzambe yaka wete obundelanga ngai natungisa misolo ngai nazangi kimia Nzambe nabeleli oyaka osunganga baini batelemi pembeni langa mosana bango babomanga Nzambe yaka wete obundelanga baini batelemi pembeni langa mosana bango babomanga Nzambe yaka wete obundelanga makasi na yo kwete na longa pesa ngai kolo ngolu na yo kwete na longa zala mokami na ngai kolo ya butu pe na moi ata komi pepe elinga kolo kotika ngai te nguya na yo ngai na sangi tata simokimba mukiangani pesa ngai nguya na yo kwete ngai na longa nguya na yo ngai na sangi tata simokimba mukiangani pesa ngai nguya na yo kwete ngai na longa bando kipe bato emitema ya likunya posana bango babomanga bazali kosanga na kabutu pe na moi kaka pona kombonanga Nzambe Nzambe tata kosika ngai te Nzambe Nzambe zala mokengeli na ngai ya libela Nzambe Nzambe tata kosika ngai te Nzambe Nzambe zala mokengeli na ngai ya libela enkolo zala mosungi na ngai natelikete nakolonga enkolo zala mosungi na ngai natelikete nakolonga tongo pokwa nakotaka mabolongo na se pona kobelela yo Nzambe mosungi nanga kimbangu bele mazala mosungi nangai pesa ngai nguya pe bokasi bwayo nalonga satana nazuwa kimya nasalela yo nazuwa kimya nasalela yo tongo pokwa nakotaka mabolongo na se pona kobelela yo Nzambe mosungi nanga kimbangu bele mazala mosungi nangai pesa ngai nguya pe bokasi bwayo nalonga satana nazuwa kimya nasalela yo
Nazua kimya na salera yo ngai kolo nanga Nzambe ngai kolo nanga bundela ngai poete na longa batela ngai poete na longa Nzambe ngai kolo nanga Nzambe ngai kolo nanga bundela ngai poete na longa batela ngai poete na longa Baini posana bango basukisa ngai Bajali kosanga na kabutu moye Nzambe na ngai Bele mazala mosungi na ngai Pesa ngai nguya pe bokasi boyo nalonga bango Nazua kimya na salera yo Nazua kimya na salera yo Baini posana bango basukisa ngai Bajali kosanga na kabutu moye Nzambe na ngai Bele mazala mosungi na ngai Pesa ngai nguya pe bokasi boy nalonga bango Nazua kimya na salera yo Nazua kimya na salera yo ngai kolo nanga Nzambe ngai kolo nanga bundela ngai poete na longa batela ngai poete na longa Nzambe ngai kolo nanga Nzambe ngai kolo nanga bundela ngai poete na longa batela ngai poete na longa Sambi solo ngai na zangi kimya Nzambe na belali oyaka osunganga Baini batele mipembeli langa Musana bango babomanga Nzambe yaka kwete obundelanga Baini batele mipembeli langa Nzambi bokele Ungai budidi mutempelo Luiza Wakota o Asitwa tunga yo Bizeno Nzambi bokele Nzambi bokele Ungai budidi mutempelo Luiza
Wakota o Masitwa tunga yo Bizeno Gedada kiweti vingile Musadila nzamyaku Masi satana kamfwa Antoni Musala salwe Gelongi kiweti vingile Mulonga kangwaku Masibasoba mavangu Malanda tata kimbangu Nge mama kiweti vingile Mukaila nzamyaku Asinza ya visavo Vongeye mama mwilu Mono jangani Kadimono ya lukotesa Kadibeno kaluzoleleko Afrika Luizeno twatunga yo Twabake mpuluzu Twakota o Twatunga yo Luizeno Europa Luizeno twatunga yo Twabake mpuluzu Twakota o Twatunga yo Luizeno America Luizeno twatunga yo Twabake mpuluzu Wakota o Watunga yo Luizeno Kisani botalie Ibunga kalao miso mwanzambe Lisala ninie Yomoto moindo Kanisa o miso sola Kanisa o miso sola Okati ya libota ya tatanowe Otala lisusu likamboyo na libota ya Izaki Kanisa o misosola okati ya libota ya tatanowe Tala lisusu likamboyo na libota ya Izaki
yende mubikisi Afrika tala tatala yo kimbangu Afrika yende mubikisi Afrika yende mubikisi Mokonza zaline yo Afrika tala tatala yo kimbangu Afrika yende mubikisi Afrika tala tatala yo kimbangu Afrika yende mubikisi Bazali kotola yo Afrika tala tatala yo kimbangu Afrika yende mubikisi Bazali kofinga yo Afrika tala tatala yo kimbangu Afrika yende mubikisi Ikolo na ngai na petoma nasiliko bunga la miso na yo tata na yakomizongisa epai na yekolo kamatanga ilokola mombu na yo sokola ngai ikolo na ngai na petoma nasiliko bunga la miso na yo tata na yakomizongisa epai na yekolo kamatanga ilokola mombu na yo sokola ngai ikolo na ngai nazonga na ndako na yo etola ngai ikolo na ngai nakoka kobikisama kwetela byanga malisusu mwana wa yo sokola ngai ikolo na ngai nazonga na ndako na yo etola ngai ikolo na ngai nakoka kobikisama kwetela byanga malisusu mwana wa yo
sukola ngai kolo na ngai nazonga na ndako na yo petola ngai kolo na ngai nakoka kobikisama kwetela byangama bonge nkunga nkembodo basike nonzamieto wavangya zulu yentotompe inzambi yangolo zeto bonge nkunga nkembodo basike nonzamieto wavangya zulu yentotompe inzambi yangolo zeto mvovo kaka kavanga toto ndwenga zani kasiamisinenza nza inondi kapupilike zulu waumba toto wavanga mutumpe mvovo kaka kasemina mimone kangoa inzambi alulendo nani kuzulu yevantotompe bekilendo kya vilei lendo kya nzambi eto kya sidiki kilu konzo fulu tusololwa nani kuzulu yevantotompe bekilendo kya vilei lendo kya nzambi eto kya sidiki kilu konzo fulu tusololwa bakya solo yengolo kasike nzambi eto inzambi alulendo bakya solo yengolo kasike nzambi eto inzambi alulendo inzambi alulendo inzambi alulendo Je suis déjà venue en fait faire la visite en avril quand ça a ouvert et c'est toujours aussi impressionnant, c'est toujours aussi magnifique, c'est toujours aussi beau. Là vraiment on se rend compte du travail qu'on a effectué parce que c'est vrai qu'on ne se rendait pas compte mais là vraiment au jour d'aujourd'hui on se rend tellement compte du travail qu'on a effectué et c'est tellement magnifique qu'on peut que être admiratif. Touto visiter musée na kata musée za makamoko eza incroyable eza bien. Na ndenge tomoni tono na bane o tono ane sali me rouillé te et bébité eloko moko te salami don.
eloba papa Simon Kimbangu azali nzambe pamba te biloko ne nyonso batiaki na kati ebebi te pante tomona batono mosusu evanda na biso quelques jours mais tono ane rouillé mais o batia papa Simon Kimbangu na bane o esali biso tozaki na nte tobotami mais tokuti tono ana toujours eza kaka bien erouillé te salami mabe moko te donc papa Simon Kimbangu akumisa mazali nzambe ba o banzimela ayete bonzimela papa Simon Kimbangu azali nzambe po mutu o azali na bomoi o ya sa simple batie na tono ba soudé okokufa koza na bomoi te mais batie na tono atamboli na mai asali ya minene miracle bandeko na ngai bonzima ke papa Simon Kimbangu azali nzambe Ya solo na uti ko visiter musée papa Simon Kimbangu ben impression ngai c'est-à-dire ezolekela ngai na sens nini po omoni likambo yo bakoko na biso bazelaki yango bamonaki yango te batata na biso pe lokola bazelaki yango bamonaki yango te mais biso tozwi grâce moko boye ya komona po tozalaki te na 1921 tozalaki te mais au moins lelo toye komona tono oyo batielaki tata Kimbangu oyo bakangelaki basude bake kobwaka yango na kati na mai kuna na lutendele tomoni petepot na kati ya tono na tango abimaki sima nango bazwaki munduki oyo ya pistola muke wana yango nde babandaki kotire na yango tomoni yango tomoni pe ba chaîne oyo babandaki kokanga ye na kingo na makolo pe ba chaîne oyo tango avant bakote na tono bakangelaki ye pe na kati ya ba chaîne sima nango nde bakote na tono pe basude yango wana papa impression nga penza nzoto malili mais na esengo parce que ezali likambo o biso tozwi grâce ya komona yango Afrika sepela Europa sepela Amerika Asia Oceanie sepela tout cas nga étant que jeune na moni tono d'abord et puis singa kanda pour la nga imbele film on ezonga totala soki bato bakoka soko sala eloko ndenge parce que tono wana d'abord nga na leki ngona mulai parce que bazui muntu papa Simon Kimbangu bakotie kuna alors faut comprendre que papa Simon Kimbangu a beaucoup souffert pour na mboka oyo ti lelo tant to komi na niveau oyo peuple congolais bayebi na bango papa Simon Kimbangu bazokoka koyeba ete Ah, ça, vraiment, on se rend vraiment compte, parce que c'est vrai, quand on le disait, on le dit dans les histoires, mais là, on se rend vraiment compte dans comment c'était. Et en tant que personne, en tant que Kimbanguiste, mais également en tant que personne, on se dit que personne ne peut vivre dans ce genre de conditions. À part Nzambe Yemoko, personne ne peut vivre comme ça. Donc c'était vraiment... ça me motive encore plus de dire oui, Toza Nzela, il y a Malam, Toza Nzela, il y a Solo. Vraiment, c'est vraiment le chemin qu'il faut être. On peut pas, personne peut être dans ce genre de conditions si c'est Kaka Nzambe. ezali tono oyo batiaki papa Simon Kimbangu na 1921 revolver na munduki nde likambo wana yango nde meminga yawa kotala ndenge tono yango ezali na kotala ndenge munene ya papa Simon Kimbangu ndenge azali alors bamindele basala nkomo oyo kosakana te soki bolimbisi na yebite nana kolimbisa bango pambate wana ezalaki nkopenza nkonde suka na nko pambate ata yo moko okoyiko kotisa mutu ya ndenge wana na tono ya ndenge wana te nde yango wana penze memi ngai pona koya ko visiter musée na mokolo ya lelo ya centenaire Tokoti musée tozalaki tellement impressionné et que tomoni tono chaîne revolver na biloko mususu
pasi onyo so papa Simon Kimbangu on dirait ki biso bat normal boto ko on dirait angote. Alors ba yete ba visiter to bengi bino ndenge moko boya boya ko la place babiloko papa Simon Kimbangu a souffrir là ki nango ke biso to ko souffrir to ko on dirait te. Ninganzambi bokele Ungai budidi mutempelo Luisa Wakota o Asitwa tungayo Bizeno Ninganzambi bokele Ungai budidi mutempelo Luisa Wakota o Asitwa tungayo Bizeno Getata kiwati vingile Musadila nzambiaku Asi satana kamfuantoni Musala salwe Gelongi kiwati vingile Basoba mavangu Malanda tata Kimbangu Nge mama kiwati vingile Mukaila nzambiaku Asinza ya visavo Vongeye Mama mwilu Banda bame kwa musungeti kwa muswa Mono jangani Kaji mono ya lukotesa Kaji beno kaluzoleleko Africa Luizeno Twatungayo Twabake mpuluzu Wakota o Twatungayo Luizeno Luizeno Twatungayo Twabake mpuluzu Wakota o Twatungayo Luizeno America Luizeno Twatungayo Twabake mpuluzu Wakota o Twatungayo Luizeno
tozali koluka ezali na yo mabota maso motema epai na yo tata biso tososoli yo biso tondimeli yo biso tokolanda yo biso tososoli yo biso tondimeli yo biso tokolanda yo oyo tozali koluka ezali na yo mabota maso motema epai na yo tata biso tososoli yo biso tondimeli uzola kwa se ye mwana itata mwanda velila twena kindwari bampangisetu bana bamasemeto tulombele ko bampangiseto lotutela mana beto mpangiseno mulibundu twaluvana kyambote faki Ika tokubike no moko tovana mpangize tokia mbote munkumbwa se ye mwana tata mwanda velela munkumbwa se ye mwana ye tata mwanda velela bampangize to lulendele kono vwanda musola kwa se ye mwana ye tata mwanda velela tuena pekintwari ye ngudise to bamama bau bakalanga bimpovile beto koma semeto tulombele ko bamama lotutela mana beto bana beno tolovana kia mbote faki Ika tokubike no moko tovana ngudize tokia mbote munkumbwa se mwana tata mwanda velela munkumbwa se ye mwana ye tata mwanda velela bamama lulendele kono vwanda muzola kwa se ye mwana ye tata mwanda velela twena mpekintwadi ye minluengisi mya tata mwanda velela bau bakalanga kimbati lukufi ye tata mwanda velela tulombele kwa minluengisi mya tata mwanda velela lotutela mana beto bana beno toluvana kia mbote faki Pika tokubike no moko tovana nluengi simya tata mwanda velela kia mbote munkumbwa se mwana tata mwanda velela munkumbwa se ye mwana ye tata mwanda velela semeto lulendele kono vwanda musola kwa se ye mwana ye tata mwanda velela tulwe kiva kikada kia nsuka indhangu tutele misanga tata nzambi tata Simoni Kimbangu yondo wakulumuka tuka le 12 septembre 1887 nzambi yantekila kwa nkatu kayenako nzambi nalanda kunimandi mpe kayenako yandi wantete yandi mpe wantsuka tata mwanda velela wena yetu kintwadi kano keneni tuko yekakayo yele mpeko buka kadila ibukena yebukana tata mwana kala kadi yandi nzambi tulombele kwa sedeto watutela mana beto bana bakuta kuvana kia mbote faki
Bika twakubike no moko twavana tata nzambi kya mbote munkumbwa se mwane tata mwanda velela munkumbwa se ye mwana ye tata mwanda velela ulendele kutuvwanda sedito wanzambi to tata mwanda velela beto bana bakutukulombela bakafulu watusikidikisa tusamba entsambu za mfumu wetu Yesu Kristo yezola kwa nzambi wa sedito yeuntwa lya mwanda velela bika wakalanga yetu tuka kwa yelenvu se mwane mwanda velela amen. Na kombo tata mwana pe tata mulimo centre tolanda ki mate na biso papa pasteur mtate yaki abendera kina banzemba ba Yuda akena mibeko mikana na ya suka toyoki to bomba to salila pona mukolo wana tobika. Le 6 avril dès toujours landela yango président na gouvernement na ye alobi ete
ya kamati yango biso toza na esengo ndenge toyaki kofete le 6 avril biso moko kimbangiste tomoni yango na miso batata balobaki ete totonga Yelusalemi soki totongi Yelusalemi pasi na biso ekosila mupaya soki akoti na mboka na yo batalelaka ye na elongi te oyambi ye tala libumu na ye nde okolakisa ye place ya kolala bongo bie bongo te samedi tomonaki pasi ndenge tomesana le 6 avril tosalaka ntsinzani tosalaka 3 jours feti lokola leta azwaki yango esilaki bato nyonso bakendaki ndambo mpe batikali biso bato tikali nde tokosala mosala ya ntsinzani mpona botongi ya Yelusalemi. Papa Mfuma Ndongo azaki koloba mingi balinga te tokolonga bongo bie bongo te Mfuma Mbanza alobi butu ata eumeli ntongo ekosala nini ekotana be ekotana te amesi etani deja te batie ye na esika na ye moko Papa Kimbangu bongo bie bongo te réunion moko ezalaka na poto bango na bango baponanaki bake kosala réunion bamindele kuna bakendaki mpona réunion mpe basala mpe ko basambela batala moto mwindo oyo moto mwindo azalaki mpona na peko na bango nani wana ngai awa na nkamba nazala ndenge nini nakobengama ndoki na réunion basalaki bazosambela mpona koluka pasi eleki mingi Saint Esprit amonana molimo santo amonana babandaki basambeli batala moto mwindo abimeli bango likambo ekokamwa bango ata balobi na français moto mwindo aza koyoka ata balobi na anglais langi nyonso bakoloba ye moto mwindo aza koyoka aza korépondre bango be ye soki alobi kaka kikongo moto koyoka azali te bango bakamwe me moto oyo akuti wapi azali nani elakisi te likambo ezali na yo eza na biso moko bongo be bongo te makambo toza na se ya makolo na biso moko tolemba te tokomisa likambo te na suka totonga Yelusalemi nzela si efungwami depuis 88 89 awa bapapa bazolaki na 5 mois baloba bango moko nde bazokanga nzela mpona nini nzela mabe kamba ya kotongama te kolalisa bato wapi le 6 avril oyo abandaki mosala oyo ezalaki mboka bandako ezalaki awa
7 bandako mike ya mabele mbele loyo teke tozotonga Yerusalemi ekokoma mosika oyo elakisi ke ekozala mboka monene yango balobi biso totonga tobengami bapaster tobengami bambuta tobengami batambolisi tolala sopongi te oyo tomonaki samedi tomona yango lisusu te toyebi ndenge tokobanda kosala misala na biso nasengaki $30 mpona kobongisa banzela nyonso kobongisa mboka nyonso ndenge tobanda kovandela ya solo bato bazosalisa biso bazali omona boye groupe mobimba batindeli biso mutuka eloko nyonso tozosenga bazosala mpona nini pasi ezali nasenga lisusu tokopesa bie tokopesa te kote ya bakamio minene eza lisusu te kote bakamio ya mike eza lisusu te toyambaka bapaya biso moko tozwaka charge teke mpe bamindele bayaki tozwaki charge bapaya mosusu tozwaki charge me biloko ya bien eza lisusu te oyo tokomi nango ekomi ya kala baflitiste tosengi bino $5 mpona likambo boza nango tolongola yango tosala ata bobimi bino bato botikali bopesa sango mokili mobimba $5 nde nasengi na baflitiste $30 mpe nazokontinue kosenga tobakisa oyo etikali pelle chargeur tozwi parce que na 5 mois chorale ya Yerusalemi fo akende yanda komema zero na motu bayo kotika nkamba ebandeli ya kotonga Yerusalemi ezaki bongo me lokola tozwi yango kote zelo toza so na problème te makambo wana tosalela yango lombango tobongisa nzela leta meme nayebisaki yeke nzela kolonga nkamba timba zango oyo ya mabele eza na pasi mabulu eleki mingi awa na nkamba mpe fo tobongisa mboka bien pasi ezala susu te tokobongisa banzela ezala kitoko avant le 27 avril bamama bayaka mingi tolingi tomona te ndenge tomoni na koya na biso ya le 6 avril bango baya kitoko nzela ezala kitoko toyokani oyo balingi nkamba etongama lakisa na mosapi si mboka mobimba tomoni tokitisa kamba likambo ezali tokolonga totika kaka koswana totika kobunda maloba mabe ezala te tozali bandimi ndenge balobi bakonflit tolingi yango te likambo ya malamu nde bomemela biso bakonflit ezala te kimi ezala na biso na 21 bamissionnaire bayaki na nkamba bamoni ke elongi ya tata nzambe etali na bato moyindo nzambe atiki biso elongi na ye etali kote bato moyindo bazali mpona nini papa Kimbangu alamusaki ebembe ntango wana mama Dina ebembesaki 3 jours na nzela ntango ye awa alamuki na 4e jour
ndenge mpe nkolo yesu asalaka. Lazare abeli, nkolo akendaki kuna te. Lazare akufi, nkolo yesu akendaki kuna te. Lazare bakundi ye na 4e jour, nkolo yesu nde akendaki. Awa na nkamba 4e jour, kuna mpe na miracle ya liboso ya nkolo yesu 4e jour nde makambo esalami, alamuki. Sikoyo ezali tour na biso tobongama. Kamba tovandi ata mabele apamba oniati yango ke na mapamboli. Oke kosokola na mai ya nkamba obiki na yo. Na esilo ntango nkolo yesu oyo asalisi moto ake kosokola beki. Mais avant ange fo akita ningisa mai oyo akokota liboso ye nde akobika. Me biso awa tour nyonso olingi sokola na yo. Bongo bie bongo te. Faut respecter makambo azoteya biso tozosalela yango na kimia parce que kozala susu te. Bato bebanda koya awa mingi bakoya nde epai na biso. Tobanda koyamba bango kimia ekota na mokili mobimba na kombo ya tata mwana mpe tata molimo santo. Amen. Bika tokubikeno moko twatonda lusiamu su tutambuli kwa tata nzambi munkumbwa se ye mwana tata mwanda velela munkumbwa se ye mwana ye tata mwanda velela. Tango papa, docteur papa Bituvi di Kengan, papa Zakwa défendre thèse na alobaki boye. Le cambo grand-père isa bunda pc sila. So itozo nyoka mabiso tu bato mundo po bisonde to lingo yeba na biso tatate. Et tango ekoki ete tondi makimbangisme. Ezali bokoko na biso tondi mango pamba te bango babandi koya ezabilaka elobamaka na 21 awa ke mokile koya. Et au sala na biso na Isaïe 60 bogende rotanga na Exode soto tangi 30 bo molake nzamba lobi bakoko na biso basala tabernacle kilongo yango wana oto tukokota eloko mo ya sikizate maya sima yango na liziba na Israël eloko ezalaka te bango bauti kuna sika ekomi na tango ete bakonzi Afrika surtout président Sassou Nguesso président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo président Joao Lorenzo basangana mitine tongamaka pona bango bazala tout en tout ya nzambe na bango papa Simon Mbankiangani poto tombo l'Afrique na nouvelle ordre mondiale dans le kimbangisme. Moi muke ona ko zala nango na question yango. Eh baloba pe liboso discours ya secrétaire bango baza prêt même isiko bako banda biso nde toza prêté biso banani ngana yo to telemia batata pe baza prêt yango batata balobi boy to lingana l'unité pas l'union panzana to lingana to sa mibeko to za na misala poto yamba bango basala bango bazali prêt ndenge bazaboye biso nde tikali biso toza na bolingo mibeko misala batamboli bamoni bayebi papa Simon a aussi travail moko complet a une drone à filmer d'une manière que ça la ba méga sculpture tout ça pour na ko élaborer communication vente yankamba na image ya malamu ese ngana onde to bongami wana to kende ko zotuna so to bongami tata pesi de anzela na temple lobi baya po eloba maka na 21 voilà moi moké. D'ailleurs notre professeur allié biloko o ezalaka pe na bokoko na bango passé baza ba descendant na ye baza na Malawi ali yango a reconnaître yango c'est que bio o ya monia wande bana posé comme asko ebele elia mamokili mobimba kamba ezali grenier du monde et c'est monani loba mi pa na bango moko. Kamalabadi. Bonjour, Bilomba Songa Naza Sarir Kamalabadi. Son of this man over here. Yeah, Papa Fazam Kamalabadi. So, first of all, when I first arrived here, actually before I arrived here, I was nervous. I didn't know what awaited me. No,
pour la première chose, quand on a commencé awa, na yeba été nazaki nerveux, na yeba été loni na okuta awa. It was my first time to Africa. Yeba liboso na ya awa na Afrique. And it was my first time to the Congo. Baliboso pe na koma na Congo. And I felt like there's a reason why I came specifically to the Congo. Donc on se sentait que ils ont la raison moko pourquoi na yaki spécialement awa na Congo. I started to realize that more and more Na bano réaliser ngo de plus en plus. as I set foot on this soil. Tant na nyati awa na Nkamba. When I approached the temple Tant na here, s'approcher na Nkamba na temple. I felt power. Na sentir nguya. I felt love. Na sentir bolingo. I felt, as a student who solely relies on reasoning and knowledge, Donc na sentir que en tant qu'étudiant au to biso to zala basi to liyo kila kama ba kanisna biso ba raisonnement na biso. I realized there's a force that is greater than that, Donc na réalisé que ils ont la force moko eleki yango. which is love. O ezali bolingo. And this is what I felt here. Yango ne na sentaki ta na ye awa. So, thank you everyone. Merci. Thank you for your love. Merci pour na bolingo bo pesi biso. Thank you. Koma awa na Afrique. I've seen South Africa, Cape Town, but it's my first time here in Congo. Nazaki na Afrique du Sud et mbaliboso na koma awa na Congo. I've seen immediately the problems. During we drove to through through chapter. The chapter? Chapter, main chapter. The main chapter. Kinshasa. Kinshasa. Sorry, Kinshasa. The problems, the people, so many people. Donc na koma ki na Kinshasa. I've recognized these problems, and we must start together. More influence, more power, more energy for the change. Donc na koma ki na mona ki mbala mo ba problème nyonso eza na mboka o. Donc il faut to sangana poto mema changement. We are a little group, 15 people here right now. Toza groupe kwa muke toza kaka une vingtaine. But we will come back Mais to rozonga lisusu with solutions, na ba solution. and we will bring these solutions here, and to bring more power, more growth to the Congo. Donc to mema ba solution ngo po ete ekoka kosunga Congo etombama. Thank you for your passion, for your goodness of heart. Goodness of heart. Rashidi na zo ta Kuwait. What I have seen here is first the people. Donc eluka liboso na moni awa eza bato mboka oyo. They're the kindest. Baza très gentil. The smile is the brightest. Donc basourire na bango eleki. They're the most organized. Baza très organisé. And the most spiritual. Et puis très spirituel. People that I've ever met. Donc na nakutana bato niveau wana te spirituel. About the land. Kuna mabele awa. I felt how gentle the land is. Da sentir douceur à mabele awa. How giving it is. Ndenge ezo pesa. And the future. Le futur. With the people and the land. Ya bato mboka oyo. Will provide not just for the people of Kamba. Oyo eko pesa pas seulement pour na bato Nkamba. Not only just the people of the DRC. Pas seulement bato RDC. It will be the reason for whole Africa. Et vous avez raison pour Afrique mobimba. And it will unite the whole world. Eko pesa pe unité na mokili mobimba. And African Americans will be very proud of you. Et puis Afro-Américains vous allez fier na bino. And they will be here also to support you. Et puis oya awa po ete ba pesa bino maboro. I'm happy that I came to the heart of Africa. Nazana singo makasi ke na ye na cœur ya Afrique. Merci. Merci. Hello, Africa. Hello, Nkamba. Bonjour, Afrique. Bonjour, Kamba. My name is Stefan, and I'm from Germany. Comme nanga Stefan, nauti Allemagne. Which is a very rich country. Oh, ezambo kamoko riche. Not like Nkamba, not like Congo, not like Africa at all. Neti Kamba te, neti Congo te, neti boka msusu Afrique te. But this is only material, and it's not for the people. If you see the people here, then you say Africa is so much richer than every country in the world.
Mais wana eza na ka matériel eza neti awa te soki omoni kaka bato et olasaki Afrique nde eza na richesse koleka bato mboka nyonso. I do not like to travel at all, but something led me here to Nkamba. Nalingaka na ko voyager mingi te mais eloko moko nde ebengisenga awa na Nkamba. We've been at the mausoleum and we felt the spirit. Tokotaki na kata mausolée et puis to sentir ngoya. And we talked with Papa Simon Kimbangu about the prophecy. Et puis to solai na Papa Simon Kimbangu concernant prophétie. We personally are nothing, but we are just here to help to make it happen. Biso tozana biso bato pamba metoye pona opesa maboko po ete ba prophétie kokisama. And I wish you, the people of Nkamba, the people of Congo, and all the countries of Africa, all the best on your way, and we will be here to help. On a senti une bonne chance na bato Congo, bato Nkamba, bato Afrique, et puis nazoe sabino que biso toza si manabino. All my blessings and merci beaucoup. Comme nara Sabine nauti Allemagne. And a lot of words are said now. I agree. Donc balobi batumsu balobi déjà mingi o baloba kinga pe nazal d'accord na bango. And I want to take big thanks to you for the great experience I can make here, to make the big experience with the friendly, kindly people with a big smile. Donc nalingana zungsa merci pa na bino na batunyu surtout kote na bango na gentillesse na bango. The great energy earth you go on. You walk on. Donc to sentir énergie makasi pe nguya na mabele o tambola. And the clear spiritual air. Et puis spiritualité o eza na katamboka o. Thank you for everything and good luck. Merci pe bonne chance. Question of Kamba. Hello, my name is Emily Thorner. Bonjour, comme nanga Emily Thorner. And I want to start by saying Delingana banda na roloba. Thank you. Merci. This has been absolutely life-changing for me. Donc expérience oyo eza échanger vie nae. I work as an opera singer and a spiritual healer. Donc travail nanga naza chanteuse opéra et puis guérisseur spirituel. Back in January I kept hearing Africa, Africa, Africa. Donc na janvier na banoyo kaka na mato nanga Afrique, Afrique, Afrique. I did not understand that the depths of where God was showing me to go. Until it became real and I was invited. You have something so special here. The heart and the soul of the world. I believe that for peace and for building, it takes many conscious pieces of the puzzle together. We are but one part. And my part is with love. And so I will continue to sing in love for all of you. And it was a life-changing experience to sing on that podium to honor Papa Simon Kimbangu. And I say thank you for that. So from the bottom of my heart and my soul, I want you to know that I see you. I honor you. And I believe and hope you believe what's possible starting here. With all my love. Thank you. Hello everybody. Bonjour tout le monde. Bonjour, je m'appelle Stéphanie. I'm from Germany and China. Donc comme nanga Stéphanie nauti Allemagne pe Chine. When you see me, you will think she's Chinese. But I am very international. International. I've visited over 50 countries and over 150 cities. Donc on a visité déjà plus de 50 pays et plus de 150 villes.
And when I came to Kamba, I want you guys to understand this is by far the most special people here I've ever visited. visiter Kamba, donc I want you to know that your strength is your pure heart, your big heart. Force nabino eza mutema nabino, mutema malam nabino. You are natural super intelligence. Donc vous êtes très intelligent, vous avez les mingi. And your ability to create impact for the people you love. Donc habilité nabino ya ko créer impact pour na batu bozolinga. You are like a candle. Donc vous ti bougie. And each one is a candle, and together it's a big, big positive impact change fire. I love you all very much. And we will come to visit you if you welcome us. We will share what we experience with many, many people, with thousands of people. And they will know about your loving heart. Thank you. My name is Simon. I am from Germany. Papa Simon also calls me Omo. Papa Simon abenganga Omo. We have come to Nkamba for the second time now. And again, you have welcomed us like your family. The truth is, we have always been family. And you are not alone. You never have been. We are all one. And now we have come to Kamba again. And we'll come over and over and over as to our new home. And together with all of you, we will make Nkamba the new home of inspiration for the future of Congo, of Africa, and of the whole world. It's a true honor and pleasure, together with Dr. Farzam, with my wife Stephanie, and with our whole team, to bring all the solutions that we have to you, and then from Nkamba, share it with the whole world. Ensemble, to rebâtir Nouvelle Jérusalem. The future of Nkamba. Futur ya Nkamba. Together. Ensemble. Merci beaucoup.
bakangama na Satana. Esika nyoso kokende panza sangorangai maloyembo. Salilo taratana yo wete ofongo labato oyo bakangama na Satana. Soeko bikisayo nikitisa okutomwama salamu salva na pesio oko kende liboso. Soeko bikisayo nikitisa okutomwama salamu salva na pesio oko kende liboso. Satana. Esika nyoso kokende panza sangorangai maloyembo. Salila taratana yo wete ofongo labato oyo bakangama na Satana. Merci, coupé. Sikoyo na lingi koloba mungu munanga
kutili mozwa kimya Bine Lino batre mabe Sikoyo na lingi koloba mungu munanga Pete kutili mozwa kimya Bato ya mabele Isola sokibono Sikana mabele Sikendino Bato ya mabele Isola sokibono Sikana mabele Sikendino Bato ya mabele Isola sokibono Sikana mabele Sikendino Bato ya
Give